Beaucoup de bandeko. Ouais, on va ça d'habitude na Facebook, mais je pense que c'est la première fois. On a tous la machine na Davina Bokecho donc. Muto simba na Facebook ye wala. Po na mona ka bobenga ngai yo, ouais mbotozo komela ete. Pour moni ke na oseka ça veut dire sengo ezali. Bolongola ba panique. Awa tozali ndeko soko koti au partager, ba toza na kati déjà. Ba koti bandeko ba koti bo partager, c'est toute la première fois pété mon moni direct na fait ya Wayambo. Vous partagez en tout cas awa toza na famille complète Wayambo. Donc on a ebisaki bino lobby que ceux qui mutaza besoin de vraie information, ceux qui la famille na été zangai. Donc beaucoup ta ebele na moni déjà ezo kinde mbango ba 50 yo kinde ba 100 déjà. Beaucoup ta c'est toute la première fois bandeko awa toza na mama Didi, toza na mama awa bo mona bino moko Davina Bokecho donc mutu na biso maele. Donc espoir nanga soki na katani mutu apesa nga mbongo yo ala. Donc apesi mama chance mbote na pesi Cédric mbote donc famille au grand complet pour vous dire que na sali tout pona le cas pour ba te belé boleli par rapport à la situation ya Wayambo. Na bande ko le kate parce que il fallait que soit vraie version ya arrestation ya Wayambo. Wayambo c'est vrai à bakangiye. Mais bakangi na ba commentaire na bino wana te o Félix akangi si o fali bande ko botika ko rêver. Félix akokangisa Wayambo. Est-ce que boyebi niveau ya Wayambo? Botu na bande ko to baso amikanda ya ba réfugié boy ba grandeur ya Wayambo. Boy ba to boni Wayambo signature na epamba ka epe bino mukanda. Botika kopia ka bato na valeur o bazana ngote bandeko na leki ndeko okoti o partager poto to un peu ko doucir un peu bato mandeko bele ba tension za likolo d'habitude asala na Facebook awate mais boy ba ke boko to TV ndenge za boye eza na place azali yango monike boko tezo fonctionner te po azana ngo ya tambola na chaîne na ya télévision na poche boko to les regrets ça veut dire Bokecho grand prêtre bakoki ko déplacer était pas kende osamba po grandeur l'équipe ba ko sambisa par vidéoconférence. Donc bandeko bokoti bolongola ko banga le problème est wana mama Didier Ransima na olekise po ale kapoye ba verset biblique elike belé. Problème est boye bandeko so oyo bozo ka basolo ba ke Bokecho bakangi po Félix apesa ki mbongo. Félix a na pouvoir moko to kangisa Bokecho. Ado akopousa na même été. Oh muchope afali wana muto asukisi c'est faux. On a expliqué bien ok. Bokecho bakangeza problème il y a 2015. Et ça problème il y a 2015. Rien à voir avec makambo concert Rafali, rien à voir avec makambo ya matamaskende ngaya kiwana. Rien à voir. Botika ko pesa batu musu Valère o Félix akangisi na moni mutu moko benga na yebisaki bino ref Bokecho ba ko kangiza ye. Est-ce que bino bana makasi o kangisa fe Bokecho? Est-ce que boyebi poids ya Bokecho na Europe? Boyebi point na eta na niveau politique c'est un grand opposant oyo ba considérer ka mutu okanga ete papa bande ko partager na avana yebisa bino raison nini obakangi bo partager bande ko langa après to na bana toi wa à part na moni mutu moko afinga la fois passée elongi mafuta bande ko pade nazo pesa bino raison pour ndi bakangi bokoto bo comprendre que tala ga chaleur bandi po bato alimité bato kakate vitamine ezate nga c'est normal na toka na liaka bien ba liaka bien bandeko boko to pona pesa bino raison bo comprendre pourquoi grand prêtre Bokecho Wayambo bakangi bino moko moni sali tolé sali donc c'est normal aza leader tango bisa bino ke aza leader bino moko moni Kishasa bato basali o ba refoulé nanya ko ki ko refoulé Bokecho bino ba revers bino ba taliba boza ba vrai revers bino moni ko refoulé Bokecho boka c'est lokolo ebisa balé no longo obimisa ina kati ya mayo tie na kati ya voiture nanya ko to na ko memaye bande ko bokoto avana loba po ani bakangi il faut na mona peza bo mata soki olingi bo mata partager merci mingi na ba tonyo so ba Mwali Muleta na merci na remercie mingi parce que bato bile bando senga il faut loba na kokaki ko loba n'importe quoi te lobi na yebisaki bino ke bande ko batoto bozomoni bazolekala ba media ko loba ezaka ba osa ba base mutu moko azana vraie information ya makambo ya Bokecho azate oyo ngana lingi na yebisa bino c'est ça vraie version ya arrestation ya Bokecho amon tozana pona osala ba base bino okanisi ndenge Bokecho place batie wana okanisi biso tozana esengo bande ko bota la téléphone eza ko sonner pamba botia na on tia mode avion pour vous dire que Bokecho a n'importe qui téléphone nga o chauffer na ko chauffer bandeko Bokecho
ndenge bozino boza kolobela wana ki bakangi o Félix asali po ba pesa mbongo. Est-ce que Félix ye aza na pouvoir ya kokangisa Bokecho? Ndeko na ngai boza pe mayele Bokecho aza leader abandi litina ile lote eza makambo ya kala ya 2015 yango nde bomoni ke ezalaki ye moko te. Problème ya 2015 ezalaki ngai Wayambo na vieux Jaco Sayala. Jour bakangaki biso na je pense que na maître Bola tozali moi ebele bakangaki donc pas bakangaki biso batelemisaki biso il faki tango jour au Kabila yaki je pense que bateau bazaki na Paris jour bayebi eza jour au ser na biso oya koma collabo moi c'est Martin Sali abamba Kabila maki vis-à-vis boy eza jour wana biso sikoyo ba encercler ki biso poto bouger po to bouger te po tozaki suivi depuis Bruxelles. Si était belle yamane Olanda biso ti na communication na ba français na ba péage tout baza ko s'informer to komi na Paris ka boy to koti na métro ko bimaka na métro boy pas même deux pas ba encercler biso ça veut dire tozaki filmer depuis Bruxelles et problème wana nde ça ki ba interdisa ngai Wayambo na vieux Jaco Sayala to kende sous parité ngai na zwa ki lettre vieux Jaco Sayala zwa ki lettre Bokecho zwa lettre wana te. Ça veut dire biso to sala recours Bokecho sala recours te pour azwa lettre wana te. Et pourtant nzoka batwana basi ba atiake il faut azana droit ko kota France te. Et donc arrestation à Bokecho ezali à 2000 par rapport au problème à 2015 motif ezalaki que nous avons mis la vie de Kabila en danger. Boyende ministre de l'Intérieur a komelanga. Je pense que lettre wana na kotala ngo un jour na bimisango. Que to tiaki ka vie à Kabila en danger yango balobi to nyataka souffrance te. Bon, ils n'ont rien à voir na mutrokola yo molie mboa o Kabila Félix asuki Félix alama bino boyebi po ya Bokecho. Hein? Bino peut-être bomona ka Bokecho alobaka boye kaka bino boyebi po ya Bokecho zanango. Est-ce que Félix akokangisa Bokecho? Awa na poto. Jamais Mundela koyoka ete po bayebi que Félix o gagna pe ba élection te, oza dictateur. Hein? Oza tribaliste. Bande ko bo partager, je pense que eza vraie version to yebi bino eza problème ya 2015. Motif ezaki ke to tiaki via Kabila en danger que to lingeto bomaye Bokecho sala recours te nga la sala recours vieux Jaco sala sala recours mais dossier wana komba monike na makambo lekaki yo ya bafali banini ba monike aza leader yango monike ba lobi cette fois-ci faut bakangaye mais ndenge za boy bande ko bobanga te bakotika ye to kopesa bino jour te mais boy baké kala mingi te azo sala libre. Ye moko kuna na kati azana ena esengo aza bien bomoni ke famille to ezo seka zwana mama Didi aloba mwa moke mama Didi pesa batombote po oyibisa bango peuple zairwa na pesi bino mbote na komba Jésus Christ Nazareth to banga te mobundeli na bino azali malamu tozozela ndenge papa komanda eso alobi tozalaka na prière akobima mobundeli na bino azali tozalaka na prière makasi akobima na pesi bino nyonso mbote na bolingo bolakisi pona ndeko na bino Wayambo tozalaka na prière. Merci beaucoup. Bon, je pense que Davina yo muto yebi ba français milai hein. Ba bebela no bato français po bana miki ba oloba Davina français leki ebele lo ba bato français po ba comprendre po bana na biso olobaka vous parlez que à Lingala nous avons besoin d'informations lo ba ngona français po ba yoka. Ben comme mon tonton a dit, ne vous inquiétez pas, papa va très très bien, il va vraiment très très bien. On était au téléphone ce matin avec lui, donc on a parlé au téléphone, il se porte à merveille. On va pas vous dire pour le moment le jour où il va rentrer en Belgique, mais c'est dans pas longtemps. Donc on voulait juste vous rassurer que papa va bien, qu'il se porte bien. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour les appels. Vraiment, on a senti en fait que le peuple congolais aime papa. Et vraiment merci beaucoup. J'ai pas grand chose à dire. Nous-mêmes on est en forme, on est vraiment rassurés, on s'inquiète même pas. Donc que Dieu vous bénisse. Bandeko vous comprendre donc Davina de français les gars belé. Donc tous obligés to banda apprendre sur lingala. Talaka bana. Français les gars belé. Ko pesa ta Félix moi ndambo. Ote ko tuna Félix ko alobi. Oh, il faut qu'on batte la zamba. Je suis venu avec un entrepreneur qui coupe les bois grâce charbon. Ah, Félix. Il n'y a pas Davina ko bande. Biso mikolo so ko en anglais na français na bomba na bengelo chance.
Espagnol. Les gens, ne vous inquiétez Bozo, pas. mon maman, pas. il est Ne dans vous la inquiétez cima. pas. N'écoutez pas toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez votre papa, votre ami, votre frère. Il Votre se bat. leader. il se bat pour le pays. Il se bat pour le pays. Et tout ça, en fait, c'est pour le pays, en fait. Parce que, allez, nous-mêmes, ces enfants, on est là. Notre papa n'est pas là, en fait. Il est loin. Il est loin de nous. Et tout ça, c'est à cause du Congo, en fait. C'est à cause du pays. Donc, il mérite vraiment votre respect. Il mérite vraiment votre considération. Parce que une personne qui se fait arrêter et qui laisse sa famille, en fait, pour le Congo, mérite vraiment que vous le soutenez, en fait, que vous le soutenez, que vous arrêtez de le critiquer, de le juger, parce que il a des enfants, il a une femme, il a des petits-enfants, on a besoin de notre papa, mais allez, on ne peut rien parce que, en gros, papa nous appartient plus, il appartient aux Congolais, en fait. Et ça, on s'est rendu compte que papa nous appartient plus, il appartient au peuple congolais. Donc, on vit avec et on aimerait quand même avoir un peu de soutien aussi de votre part, en fait. Il faut le soutenir, il a besoin de votre soutien, il a besoin que vous soyez là derrière lui. Il n'est pas parfait, mais il se bat pour vous, il se bat pour vous. Il a mis sa vie à côté pour le peuple congolais. Il a mis sa vie à côté pour défendre les intérêts du peuple congolais, en fait. Donc, encouragez-le. Dès qu'il sera à la maison, il va voir vos messages. Ça fait du bien, Et quand on lit vos messages de soutien, quand on reçoit vos appels, ça nous fait vraiment du bien de voir que voilà, il y a le peuple congolais qui est derrière papa, qu'il n'est pas seul, que vous êtes là avec nous, parce que en tant que famille, vous rendez compte que ça fait mal. Ça fait mal de se dire que oui, son papa n'est pas là. Ça fait mal de se dire que sa maman, son mari n'est pas là. Moi-même, j'étais au travail. Depuis qu'on a arrêté papa, j'ai dû prendre congé 3 jours justement parce que voilà, c'est mon père. Et il a grandi, il commence à prendre de l'âge. Il y a aussi la santé qui est là. Mais tout ça, c'est pour le peuple congolais. C'est pour vous. C'est pour le peuple congolais. Nous avons besoin de votre soutien. En ce moment, nous avons besoin de votre soutien. On le dit pas, on le crie pas, mais nous-mêmes, on s'est rendu compte que papa nous appartient plus. Il appartient au peuple congolais. Quel enfant, quelle femme aimerait voir son mari ou son papa emprisonné pour le Congo? Qui va supporter cela? On a besoin de notre papa. On l'aime beaucoup. Ça, il nous manque. Il y a mon petit frère qui se réveille, qui dit papa est où? Papa est où? Donc on doit le rassurer. Il y a ma petite soeur où on doit aussi les rassurer. Donc on a besoin de votre soutien. Il faut même pas suivre des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Les gens juste veulent faire le buzz au nom de papa. Les gens veulent faire le buzz au nom de Bokechu. Mais il va très très bien. Il va très bien. Il se porte à merveille. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre amour. Ouais, peuple Zaïwa, tu vois, Davina avec sagesse, intelligence, ça pour réveiller le peuple, pour comprendre que Bokechu a vie naie pour intérêt à banana bino, pour intérêt à banana biso. Donc ceux qui m'ont mutazo critiquer makambo yoti ko salema. Ndenge bakangi Bokechu moniki aza kwa puya ngo seba ke aza ennemi ya peuple wana parce que lelo soki Bokechu aza arrêté pour ateka drogue te ayibaka te mais eza pona makambo intérêt ya mabele. Ils ont intérêt à mboka. Mais peuple zaïrois boza distrait yango zo bisa peuple ya ndenge nini peuple bozwa conscience awa tozana no vivant tozana makasi bozwa destin ya Congo na maboko bandeko bozwa destin ya Congo na maboko bo profiter na occasion biso na énergie tozana ngo lelo Bokechu azate boye bisanga soki ngape na zate nanya ko motiver bino nanya ko lamusa bino hein. Donc, bon profiter dans nos vivants, bon joie destin à Congo à même, bon tala comment les autres humiliés par Kagame. Hein? Je pense que ceux qui Bokechu azala qui a répliqué qu'on finit à Kagame, mabe, tala Kagame a fini nation mobimba. Attends, mutumoko leader na bino politique à télémité, mais Bokechu azala ka face na batu ndengwana a kobima quelle que soit les manières il va appliquer, il va utiliser à répliquer pour intérêt à peuple pour défendre le peuple. Mais peuple yango bozo comprendre que Bokechu lelo aza victime.
ya kokoluka liberté à peuple wana. C'est ça. Liberté à peuple wana sa victime. Atiki moi sina ba na problème ba santé ba nini. Mais lelo bokecho andimi que ça va ba kangangai pour kaka message ekende. Hein? Bande ko bozwa conscience. Bozwa conscience botika olanda ba taliban ya kolobake bakangi bokecho ndenge za boye Félix asukisi Félix ça makasi osukisa bokecho. Ils n'ont rien à voir avec les peuples, avec Félix, rien à voir avec Muchopia Fali. Ils ont ma 2015. Ceux qui ont Kabila, je l'ai dit, bomaye. Bomoni ke tango tobisa biso to sakana te talaka ministre intérieur nenge zabo ya komeli bokechu otia origo boma Kabila. Bino sikobolo ba mamba Félix bana Félix aza Muchopia papa bana bazo sakana pa Kagame boisa ke Félix asuki Félix a makasa asuki sa bokechu. Ou bien bokechu mutasuki si Félix. Bokechu mutasuki si Félix. Aya auti na France bolandi Kagame. Mais bolanda interview à président Nabino. Ata mwana mwasi abonde la mobali boete. Ozo banga Kagame azo seka. Bibembe na bino alobike je m'en fous na liwa peuple congolais. Mutu moko akufa te. Bebo fandi na bino ba politicien tout ba komi ba baba. Bango tout me bokecho aza mobali. Soki ndengo asoka zalaki apetere otonge toke na ambassade ya Rwanda. Moyena sanga moko zati tolinge kero toke ko tumba ambassade ya Rwanda wana. Bon féliciter bokecho bo encourager bon motiver ba nini. Oya za besoin ya kokota na contact na biso pona motivation pona nini obengi biso na ba numéro na ngai 00 0466 33 33 52 ce que vous avez besoin ba vraie information pas ba information ba tubande ko la biso musu bolinga ba sala base c'est ça fali akangisi bokecho nanya ebisi bino ke batwana bana pouvoir c'est le moment de soutenir donc tout ça qui tobande ko lobate pourquoi parce que il fallait to ba vrai raison ya arrestation ya bokechu to raison ya ngwana ke eza po bokechu alingaki aboma Kabila en 2015 yango bakangali est-ce que beaucoup félicité était vraiment bakanga po alinga boma assassin na bino beaucoup betata bokechu betala maboko place dit amen. OK, merci mingi en tout cas kala mingi tena ole kana live côté mosusu pona koloba merci mingi Davina akosilisa. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci vraiment pour tout l'amour. Merci vraiment et n'oubliez pas que tout ce qui se passe ici c'est vraiment pour le Congo. Il faut pas partager pour ekende bate belé bazo souffrir. Oui bande ko belé bazo souffrir na mbanda ka babenga na est na bunya na Ituri. Soki olingi Congo partager pour message ne kende ba ke bokechu donc bakotika e. Parce que bate belé ba bengi ngai parfois na ko répondre te pour na zaki na vraie information te. Pour le moment, message yangwana aider mandeko baza besoin d'information partager message opo batubaye bake bokecho aza leader boye bake bakangie pona mboka. C'est ça. Soki ezali bakangie pona moyibi en tout cas na ngena soutenir yete, na ngena loba makamona yete. Mais bakangie pona yo. Eza lokola ngani bolba Jésus akufela bato. Jésus lo bokecho a victime pona bino ba congolais. Bolingi kotele mate. C'est ça. Aza victime pona bino. Po soki botele mekala to bengani Kabila. Lelo balinga bakanga bokecho te. Nanyangwa linga kaza na 4000 boy amona ka couleur moko c'est ça mais pour le moment azana place oyo eza place ya sengote c'est ça soki tozo seka eza ka pona ko motiver bino normalement baba to musu boy bazolela parce que mutu moko te andimaka te bakanga ndeko na ye ou papa mwana uti ko yebisa bino azana mwasi na ye azana ba habitude o ba bato ba mesana na famille ba occupation ba comment ba benga ba nini ba devoir mais lelo bokechu azate po nini po yonde ko na biso congolais olingi ko tele maté. Olingi hotel maté. Donc merci mingi en tout cas pour partager message ebele. Donc voilà, donc merci encore pour votre soutien, merci pour les ondes positives, merci pour vos paroles d'encouragement. Vraiment que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Soyez forts, restez forts parce que papa voudrait aussi que vous soyez forts pour lui et pour le Congo. Donc nous-mêmes aussi, on est forts. On est fort. Tout va bien. Ce matin, j'ai eu papa au téléphone. Il se porte bien. Peuple, quelle sorte il y a peuple. Aïe, bisabino, vous comprenez.
En tout cas, mais bon, en tout cas, cette semaine, on reviendra vers vous avec de très bonnes nouvelles. Tout se passe bien pour papa. Bon, c'est vrai que c'est pas évident d'être loin de sa famille, d'être loin de ses proches. Papa qui aime souvent faire des vidéos pour vous rassurer. C'est un homme qui a beaucoup apporté pour vous, hein, qui a beaucoup apporté pour le peuple congolais. Il n'est pas parfait, mais vous n'allez pas quand même dire que Bokechu a rien fait pour le Congo. Bien évidemment qu'il a fait quelque chose pour le Congo. Surtout pour les opposants, les politiciens, ils ont bénéficié beaucoup de Bokechu. Exactement, donc il a beaucoup fait pour le Congo. Il a sacrifié sa propre vie. Je le dis pas seulement parce que c'est ma fille, mais enfin parce que je suis sa fille. J'ai vu mon père sortir pour le Congo, à dormir dehors, pour marcher juste pour parler de droits de peuple congolais en fait. Souvent rester là à la maison alors que notre papa était dehors. Donc un peu de reconnaissance, ça ferait pas du mal en tout cas à votre chouchou de la diaspora. Donc soyez rassurés, on vous laisse donc soyez en paix, n'écoutez pas les informations sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas ce que les gens disent, que c'est à cause de ça, à cause de ceci, non, c'est pour des raisons politiques, comme mon tonton vous l'a expliqué, donc c'est vraiment pour des raisons politiques, et c'est pour le Congo, c'est rien d'autre que pour le Congo, parce que mon père ne s'est pas volé, mon père n'a tué personne, mon père a rien fait, donc c'est pour le Congo en fait, il est victime juste de l'amour qu'il a pour son pays en fait, donc soyez rassurés, on est ensemble. Encore merci beaucoup. Maman va lire tous vos messages. Vraiment, on a besoin de votre soutien. En ce moment, on a juste besoin de votre soutien. On a besoin de votre soutien. Ça, maman. Oui. Ah, peuple Zaïwa, Toba raté. Yes. Peuple. Bokonzi. Peuple. Bokonzi. Peuple. Bokonzi. Ah, Bokoto. Les graves. Bataliba Bosambwe. Bataliba. N sur N. Je suis Wayambo. Bande Koboko, Maboko, je suis Wayambo. Je suis Wayambo. Jusqu'à la mort. Maman, bosse et pela. On sera combattant jusqu'à la mort. Wana eza ko sabino ke famille to yebi ke eza premier passe mais biso toko communiquer bino pas cité wayamba kozala libre kala mingi te bokoyoka penza boko to l'air grave soki bomoni boko tezo salimete boko seza na prison bakanga ke na ngona poche bonjour kobima boko te ko salima merci mingi na bande ko tout partager merci bye bye merci beaucoup